vraiment vraiment koyeba na makasi tango tovandi na maître pai mundu ere azo sa scénario azo yene mutazaide chef na biso à répétition à l'époque tozo sa ba répétition nazo jouer pe na mundu ere donc koyeba na pe koyeba musala makasi zaki pa mangwao Banza London TV. Bon, en tout cas, comme on a fait ça, on a nguma. Viens en nguma, peut-être tu peux essayer de quoi tu peux. Nguma commando. À côté Nicole, nous surtout peut essayer comme Bakata. Gardez fait ça na Vimbo. OK. Il y a bi et Bakata. Et on va dire et Bakata Vimbo. En tout cas, na linga ko bwana te. Banza London TV. Comment ni makamba bolingo. Ngano soto lingani. Bolingo toto koma na niveau bolingo makamuse sala makaplace ngo salami ko nzima tiki makamango salami nyoso ane mini bolingo Banza London TV leki nga mwasi ndeko nga mwasi collègue nga to za 13 centimètres de bisoté Banza London TV epanga dia na bayeba inga kana publicité na saka publicité mo boye na vena nganga just to saki ngai shobu na mere vala donc on a cette publicité ngo na tongo na letani bobo yeyo ozomona bakomo yeba na publicité ka ya pamba en tout cas franchement na sepela pe ko vanda na photo ko vanda pe na ba pays na kiswana on va l'IPE, mais malheureusement, bah, on a visa en 2016. Banza London TV. Gabriel n'a pas ça que conseil à Zamoutou n'a kuto banda leloti. Ayebi soka sali ma be na télé laki. Soki pa sali malamu na bake o sali malamu. Eza non na yo kasoni poani. Pour likambo se kweli. Na sala ka ngona sentiment. Mais siko soki zalinga. Non di malanga. Banza London TV. Leti Daddy, pas son âme. Daddy donc, hier, na comprendre un phénomène aussi. Na mon ara Leti Daddy avanda, a voyager. Na bakota suka makamobo Daddy anolo belanga ngata. Kota no benga ngane ka mon amour. Na ebiso bobo ni mutu wana foke bana. Mon amour, on est en dehors à théâtre, on peut sur le concert. Oui, en dehors à théâtre. Bonjour à tous et à toutes. Merci à vous de nous renouveler votre confiance à travers votre magazine qui n'est rien d'autre que Sensation Plus, là où nous donnons l'opportunité à tous les artistes évoluant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, on est bel et bien à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Bandalungwa. On est venu voir l'une de nos artistes, elle s'appelle Ebakata Vimbo. Vous allez connaître son vrai nom à travers cette émission. On aura le temps d'échanger avec elle. Je tiens déjà à remercier mon équipe. Je vois Cédric Bakamana, Congo Poumou et pourquoi pas aussi Gaulois Mayala qui sont présents sur ce plateau. Sans plus tarder, je vais pouvoir recevoir invité Nanga, Ndenge Zalaka, Tosolola, Toyo Baba Réalité. D'abord, Ebakata, bonjour. Oui, bonjour. Toyo surprendre Nanda ou quoi? Il y a bien des Zalaka à Botolo Bani. Bonne santé. Nzamba za bolingo azobatela na zabie. Osambela pe. Na nini te. Ndoke kuta osambela. Muta solo ka kuta osambela. Voilà, et bon ngai. Alors, d'abord Ebakata ba ebio ka Ebakata Vimbo na Kombo ya scène. Oui. Batu na ka vrai nom na vraiment ba botela na papa na maman ezali. Vrai nom nanga o ba botela nga na papa na maman. Comme on a Nicole, oyo, ba pesanga na baboti nanga Nicole. Nicole nan. Nicole Diboué. Ok, Nicole Diboué Masengo. Ok. Alias Ebakata. Masengo na Kasaya. Oui, na Kasayen. Ok. Na vraiment moluba 100%. Mais si vous Ebakata, banara nengeni au côté d'abord na mon théâtral parce que boza parmi bato ba marka qui époque. Surtout bande qui fait théâtre en gros, qui sont trop jeunes du sous-collègue. Yo gouana théâtre, soit qui on en est. Là vraiment en réalité,
na bano linga koseka mingi ando linga koseka mingi pe na seka makasi ngana copine nga Anita la japonaise lelo abala za na Chikapa to sepela kaka un jour to za ba artiste parce que nga na quartier na Novanda na kauka ezaki ke sonde tina leki na nga so ba pinga ka mbote Nicole ningabi vedette monena leki likam na motote wana kutu nazata na idée ya kosala théâtre après nga camarade na to bite nga mo to comme so ba danseuse danseuse to comme ba danseuse no wana okeseni to no ki luka ba okese to bibo to go ki na okesa kofi to go ki de na nini wenge elles ensemble donc to ba no pona na sukaka yo ka ba à l'époque ba répéter na Kasavu je pense na la zamba playa wana sikoyo to bandaki ko to bandaki ko ba bon so nga ko manga vedette atena ina nzanga danseuse atena ina nzanga nga bo fona ko moye ma ba singa la voix nini nga bikana voix ti ego sala ke nani copine nga na Anita ndeko na mobala ndo sa théâtre OK biso to yo sa théâtre biso peut ko sa théâtre bi problème ezate baboya ate desko to kendeki amema biso epanga diadia bazana mangwao mezaka facilité wala ngadiadia vinga dio sopese bambote bena Londres azaki wapi wana ngadiadia ana pozo mangwao paza pozo personnel mangwao ndengi wana mon président amemaka bino maman beaucoup tandi boye parce qu'à l'époque n'allait pas à na situé na mangwao tous les allaient que sur le na bango et puis après bino boyo ya te yesu ka bano sala kuna à côté ni peut-être sikakuna et panga diadia siko esali ke to biso to lobi azaki oncle ya copine nga wana to biso peto bito ninga ka théâtre bi OK ça va na koloba ngabi tozala na photo mo to kanga nga copine nga wana abibo pesa ka photo na bino yo na ke lakisa président Ngadia soki aza d'accord ngabi ibo bazora batu na photo te bo pesa na photo ndete go za photo pe to kangisa na copine nga to pesi payer akenango tanga kenango pe batadi pe biso ya juka bino ba ngo bazama bango bien baya ndesaki ke to kendeki to kompe kuna ACPP na biso to bukute nanga de mo to kete pa na ACPP na biso et to maiki bazali na spectacle mo wana sa na lingwala zela ba lingwala ba communauté chassa ba barombo faisant entre trois communes wana pendant que le spectacle et sali ke ba memi pe biso to kompe kuna boye ba fi o ba ngai ba jouer ba ya quitté senga défi ba bi bon bino bo jouer c'est que première fois ngadia de tout monde na mangwao o ba sexa na o batu tant bo jouer ça inde ni public ba yamba bino ndeni e bongo biso to zaki na tina public e wala bino da bino au début les certains gars qui beau ça là pour atteindre but na bino biso zaki ta to ki pata makam to beta tina ba bi ba bengi biso ba donc eso senga ba basi to benga no ba pecho ayi o bo jouer ngabi to jouer nini kale to koti to jouer ndengini o bo jouer to kepe to matina scène première fois donc ina mata na scène devant public ngala ina ngama kamsuna ibine makamo ezalate soka ngaje de lobili kambo ngam no jouer na bango kie so bango lobili kambo ngam no jouer na bango kie mais tant to silisi to vanzi deuxième to landa ki te ko kutana te ko da théâtre na musala deuxième spectacle to saka na Kasavu wana ba nini ni wana ba 94 très bien to sali na Kasavu siko ba bengi pe biso yo kanga nzambe na ngana ndako pe ba yebite o ke spectacle ya aéroport tonga na sa théâtre mama psa linga ete ezai kalem suso na bimi na kina bio na ke patata mwasi ngala ke sa théâtre vraiment
Maman zoé baté. Ah oui, baté. Ce que tata moi son nom qui n'est pas à kufate kufa. Mais ce que comme moi là c'est que pour voir comme moi là balongolo Nicole va pesa et bakata. Nan niveau ma pesa ka comme moi. Bon, en tout cas, comme moi na mta pesa ngeza kanguma. Viens en nguma bité to pesa ile kwa to kuti. Nguma commando. Akuti Nicole mususu to pesa comme bakata. Ngaja pesa inga vimbo. OK. Ya bi e bakata. Ya on batia e bakata vimbo. En tout cas na linga kombwana te. Ngaza iso ba benga kombwana bandolela. Oh, bien quoi la monde so ba benga. Normalement ndeti so ba benga bango mo normalement ndeti injure. Normalement ndeti kombe bakata za injure bazo finganga. Pas tout ça le spectacle wana. Ah. Maman la biso ko ko remarquer que na komo kende musala. Parce que tout d'abord na wana na sauté. Tout d'abord on a que ngadia dazo ebiso bongo te. Abaki lokola to na ba parents. Toujours dépendre de mes parents, il faut l'être, il y a baboti et ça nini. Et là qui ça que oui banzimi bala maman ça théâtre. Papa ça est facile, maman ça est ma tata. Il a fallu maintenant convaincre maman pour caper sa papier. Maman linga était ce que quoi maman linga quitté. Na comme ça ya moyibi. Maman na ke pas tata moi si. Na ke pas tata moi si. Ce que tata moi c'est pas kufaraté akufi. Ce qu'on connaît au Kosana. Pour tata masonga na yebariza ga ye o ba notikela nganzela na kende. Ce qu'on au Kosani. Maman linga quitté de oncle msa epsaki mama habité. Tika mwana a ponanzela oye alingi. O te bo yebi à l'époque wana to anona ba para ba linga quitté. Ki bana ba beta musique, bana ba sa théâtre. Voilà. Alors, Lelo, Bakata Vimbo, au commis artiste, mon aîné, Mboko, sa fierté, Yamboko à travers Moussa Nayo. D'abord, ton parent va monara Lelo, non, au commis Balo Barani. Koutou ye, koutou n'ingazana maman abiso. Na mabondeli a charanga, mabondeli ma casse pour Namsa Nanga. Pour comprendre que ça Msala, yango Lelo Zolier Sabiso, yango Ezo s'occuper naïe. Atana, donc, Ezo occupé. Pour azanga ke lambate azanga ka oliati donc ataka ngwa comme donc azwango sko musala donc soka ke mabondeli na ye ataka musala na mabondeli ataka musala na mabondeli mais tant yo yaka à l'époque banana yo kutaka na génération na bino yo kutaka déjà tant yo yaka surtout na basi bon tonga na yaki nakutaki yuyu ana Canada nakutaki Nicole Kitoko nakutaki mère Vala. Voilà, on a nakutaki. Maintenant, après, tout le monde vient Gadios, qui peut, je crois, 2 fois dans le groupe, mais il y a une autre version sur le qui était. Vous voyez, qui c'était? Oui. Ben, il y a 2 fois, il y a Mikil, il y a qui n'a été. Il y a un autre pasteur. Bon. Passe dans les. Parce que vous êtes Oyebi, qui na moment moko boye. Maman a sa télé, na bandi na nga pe bien maman eko silika. OK. Abi fozonge la classe. Na kata kisusu. Otiki no théâtre. Na tika kisusu. Mais le quoi na linga ka ngo na bondela ki maman. Déjà sala ki ke ngadia na mangwa bakabwana ki. OK. Yo ki pa mangwa. Biso na mangwa o, bango bazaki pa ngadia. Ba mère Vala. Mais à l'époque tant yo landi mangwa parce que yo ya beaucoup tara bango. Et là, on va reprocher la vie Gadios à l'époque, parce qu'il y a une histoire. On va pas à l'époque, parce que vous avez déjà un mouvement. Bon, on a vraiment un mouvement, mais na landé la compétité, parce que ça qui est na continent na sika, tout me lipété, mouvement pe panzani. Na yeba na ina ngana mpété. Na yeba na ina ngaya moko nde ba ezaki ke ba meminga na publicité, nde na yeba ni. Vraiment ko yeba na makasi tangu to vani na maître pai. Mundu ere azo sa scénario, azo yene mutazaide chef na biso à répétition à l'époque. Tozo sa ba répétition. Nazo jouer pe na mundu ere donc ko yeba na pe ko yeba musala makasi ezaki pa mangwao. Mais est-ce que les lots au monde ba ndeko théâtre parce que vous avez qui ba génération belé na bi même ba Gabriel ba to belé vous avez qui na bango pe mususu est-ce que aux monde les lots moi si asa respecter na monde na bino parce que ba to belé ba zo rabino ga likolo mais to ya na ndako tout le monde na ma koza bien organisé aux maman
et puis au vent ça peut masolo non ndenge non. Moi c'est. Mais moi théâtral. Moi ça j'en ai si kanae. Oya lingo pesa moi si respecté dans monde de théâtre on est. Ni tu moni ni mo retambola ki na ba réseaux sociaux ba klagisi mo Congo babi mo Congo bakata vimba na. Yo yaki oye kokuta nga kutu na zayo lala to beteni nga de porte. Obenga téléphone mais na za liboso no. Na kitina te robni. Rob na te za nini. Zai kuto ya ndo la tagit. Ezaki mkongo polelo moneni. Non, parce que ndenge za on attend oyo kokuta nga oyo kokuta nga na robe singa miki. Alors moi na mona cicatrice. Siko yo kana ipselo moko. Kabilo misusu wana na lobaka ko oya banda kyango. Kaninga banda ye mo sisango. Donc ba sala pona ko nuire. Moi etalingati. Omoni soko saili kambo. Ngayo ndi na vandi a papa. No lobelo mo boy. Ngane na zaka nga Nicole. Soki likambo wane za yanga. Batuninga na nzima. Poza nzoto nanga. Exact, non, na yoka soni poani. Po likambo se kwei. Na sala kango na sentiment. Mais siko soki ezalinga. Non nzima nanga. Mais o wane zaga yote. Mais soki ezala ngonga te atabo mati bo kiti ndenge nini. Au moins on a les capeta na émission te. Vraiment. Donc ne bo bané makam na no bo sisi bino moko. Vous rappelez moi ba adversaire ba mususu bo kana raté. Bazana ba conflictuel. Bazana bango ebele ka bango ne mutu ba créer ke loko anati. Ba mo ba yebi sika bazali. Na mo na bino te bo rapé na concurrence mingi ya poani. Oui, sika batu baza. Et sika ko to ana quartier to ana concurrence. Na église ko to okende. To sambe la concurrence ça. Toujours tes canabans la concurrence c'est ça. Concurrence c'est ça non partout. Ce qu'on a monde à art. Oui bien n'engazala. Il y a l'engazala. Ngapi na n'engazala. C'est ça. Mais surtout la génération des bobanda qui est belé, tout le monde va te belé, bah koufi hein Nicole. Tout le monde va mundu eri, bah tu belé, bah tiki biso. Tant qu'on va na rayon morote, c'est moi lecture. Il y a bateau bobanda kana bango le ndenge ba kenda. Au milieu de la ranine, ndenge osa vivante. Bon. Na mona elo ni na ko lobate parce que liwa ezanzela mutu nyos. Donc nzambe yemoko ayebi tango oya zwaka molimo ya mutu. Biso kande to tika na sa mokilo yo to tamola malamu po to kende ne sika onzamba bongise biso ya malamu. Voilà. Théâtre futio na ba tonto sali. Na ndenge ya mboka na biso. Na lobe futi. Mais na ndenge ki isengeli zala nde to mona na mamboka libanda ndenge nga artiste na kokisi lelo 25 ans 26 ans de carrière et futite et l'on y banda ko zela tant que artiste na musa mneno sala pona mboka pour que mboka futa yo ndo zela nini tant on mi vanda au mitali ndenge to mona na ba artiste libanda mboka ndenge batombola art na bango théâtre na bango ndenge mata ndenge biso pe to ndozela un jour tozala ndenge tozati mais to ana choisi bon on a choisi mais tout le monde est première dame chaque fois à San Sarabino première dame actuelle la première dame à Kala yo na kani ozana ka ya maman Denise to na ka maman papa toza makambo kate maman Olive na pese mbote sikazali abanda soutenir biso petit lelo alembate a soutenir ka. Il faut à Dubaï. Oui, na voyage ki na ye. OK. Ye aza mama ya mutu nyo surtout aboyi mutu te. Mama Denise pe azaka mama ya bana. Donc to tiaka kate. O ka oyo te. To tika bongo. Obandi bongo neni. Oyokaki que mutaza koto mutuza za koto. Mais tout le monde a ngo na bino mo artiste yo ga non. Tozali bana ya ba papa nyoso ya ba mama nyoso. Voilà. Mais si tout le monde a dernièrement va passer bino ba carte pas ya maman Denise na profiter au pesa Dani Bokomembo te tsunami. Bozwa ba carte de santé. D'abord comment on a geste on a ba sala bino. Boso on est là déjà. Il bozwa ki oui, ngape na zwaki na senga eka merci na maman Denise na oya salaki
oyo asala ye mpona biso vraiment nasenga ye merci nga mpe nazwaki nde nazwa boye santé mpe eza bien te nazokezwa mpe traitement na carte wana oui okopesa bango ndamu te napesa sikoyo eza bande nini donc so okela yango ofuta eloko te ozayeba nino so nakende yango nde nakendeki nakende lobi nazwi ka carte nalakisi bon bakimemi nge pa docteur batali batension etc mais yo ofuta eloko te mais sikoyo Nicole yebisa biso d'abord oza mwasi oza mpe na baqualité oza mpe na badéfaut non parce que motu to azalaka bongo eloko nini olingaka te na vie nalingaka na eloko nga alingaka te na vie muta bafue crédibilité na nga po personnalité basomba te donc personnalité mutu soka babafue yango esili nalinga mutu arespecte nga surtout na likambo nasali te so mutu alobeli nga mo conscience na nga mpe nzoto na nga nayebi ke nasali likambo te en tout cas soki nayoki mutu loba nayoka te naolobela mutu yango so nalobeli ye te vraiment naolobisa eso te mais bozwaka mpe temps opesa mpe conseil na bandeko na bino mosusu même bajeune frère na bino mosusu bajeune sœur mpe baza na monde na bino opesa bango mpe conseil ya moko deux fois oui topesa bango baconseil nga vraiment ndeti Jorvi Mwanda napesaki conseil Ada napesaki conseil Ada Ilunga napesaki conseil Barcelone Coquette bon Gabriel napesaki conseil aza mutu na nga kuto banda lelo te ayebi soki asali mabe na telemelaki soki mpe asali malamu na bake oyo osali malamu deja ye moko azalaka so ndeti likambo moko eye eke napesi ye conseil ayoki te aleki nango na média franchement natombokelaka ye mpe azala soki asaleki na média bongo alobi likambo yango en tout cas obenga nga te aomona nga te mpo yebike Nicole ndenge azala na asiliki tant tokutani nga abi yo amayele te abandi oseka o nga abi non napekisaki yo ozo comprendre voilà donc napesa bato vraiment baconseil mais siko osala ndeni mpo gérer vie privée na yo parce que awa nde doloboki oza Nicole oza mama na ndako monde théâtral mpe ozali bakata osala ndeni mpo gérer deux biloko wana entre artiste et puis awa so oza na ndako okombinaka ndeni awa na kati ya ndako nde naza bo naza Nicole naza mama naza responsable voilà yo moko monaki ntango ye awa natiki bino mwa ntambo ke mpo na ndo soki mpe makambo mosusu na libanda ebakata aza artiste et comédienne tol tongi toyeba bato balanda biso bamonaka yo bamona beauté na yo eza toujours est-ce que tokoyeba lelo wana bana combien naboti ba mibale mwasi na mbali oui mwasi na mbali jeune fille yango moni ete ok félicitations merci akoma mpe collègue nanga yo moko okoti mpe na théâtre to ezalaki goye moko azwi bon ntango ayebisingaka ya Nicole mpo abenga ngai ya Nicole abenga mama na nga ne mama ntango ayebisingaka ya Nicole naa na mposa nasala na ngai théâtre ngai bon ke problème te baboyaka eloko te mwana sepeli nde natiaki na batournage na nga mingi oyo nasalaka natiaka ye bon moko mpe Gabriel so atourné atiaka ye mo mpe Barcelone Coquette même Aïda babenga mpe bango na tournage mais sikoyo théâtre nini oyo ebimisa yo lelo bato bayeba yo makasi depuis kozalaki epa bangadiadia epa mangwao oyo moko futango vanda obi pièce oyo nde moto ebimisanga eya pièce nini bapièce ebele epa ngadiadia kututu oyo bate mpo na bima na nga te epa ngadiadia bayeba ye nga kaka na publicité nasalaka publicité moko boye na vie na nga ngadios tosalaki ngai Shogun na mère vala donc to nasali publicité yango na ntongo nalekani boko yeyo ozomona bakomoyeba nga na publicité kaka ya pamba bon après nake na monde à théâtre ntango nabandi kotourne na premier film nga na tourna na Mondweri film moko nayebaka boye oyo esalaki nabima lisu makasi na bosa titre nango nazalaki mwasi ya Willy papa na nga azalaki mangwao Willy papa na azali nani on dirait papa ne
na bosa ndo donc comme la humour pour qu'on rappelle ba scénario na komango c'est que papa nanga sali ke mundu eza ina mbongo pe déjà coûté nanga linganga nga na boy na linka wili OK na linka wili et quoi arrivé que vieux gaou za ki nani ya nanga akomo coopérer na mundu eri c'est que tant famille nanga yepo famille ya wili yepo balanga mango asenga bango cher. Donc asenga bango na kombi mais kombi yango eza na bato bato batekala onza gambela donc asenga asenga bilo mo impossible sikoyo wili ko sa famille na baba bi wili en tout cas o balingi ote donc nyoso apoka na bala o aza PDG voilà donc film wana nde na joua kango na wili mambo wow yom de sala ki bat baye et Matissa Sungana tourna nanga que banane so tourner à l'époque wana mais film ane Matissa so makasi no tourner pe na mondori ba film belé hein oui on a tourné mingi moi c'est na épée mingi et l'autre souvenir nous a bien regardé à Mondoueri souvenir ya bien on a gardé en OK abane donc yaya wana na mona esika silikate nyoso lobane oui na koseka siko na no bangemi na bi avi yo seka mi oseka na mona kana note siko kanga kana mote mote nga na comprendre ki siko na mandele ko linga ko sale loko ya lingi so apesi o répéter bakata sala boy pese loko ya lingi so na pese bongo ti ya kufa atika ko yina ngate ti ya do na tika mona kanda nete parce que azaye mutu moko evana na mutema. Tu vois, avantage moro mundure on a ça dans le théâtre on a vie n'est normale les aïndeni bon la vie est normale et on a ça des avantages na vie est normale ça qui est normal na libanda na kimundueri na ye nda na ça avantage na rôle on jouer na ki Roger na Evika donc ça qui est normal mutu bon normal est-ce que ça na bat musu vendre bo reto bia mutu akufa avant falaza non yana bat musu comme la gao neti dadi pas son âme dadi di Kambala donc hier na comprendre un phénomène ôté na mon ara neti dadi avanda a voyager na bakota suka makambo bo dadi anolo belanga ngabi poto no benganga na ka mon amour na ebiso bomoni mutu wana foke bana ye mon amour moni on en dehors à théâtre on peut sur concert oui en dehors à théâtre na ba na dixaga film moko boyanga et les canapé na TV titre ngo zaki mwana mama toto sisi tournage ay ko lukanga na ndako mon amour ndeni oza wapi ngapite na ndako to vandi libanda to solo la ka mingi amna mona mon intel o mon intel faut que banaye o mon intel donc tango dadi akufi na moni katikela nga message na eko mona makambo ango pe eko réaliser kana batu o ya lo ba nga intel na bakinza me merci po nzamba lingaki makambo dadi ayebaka pona batu mo songolo pona nga ava azwa molimo na ye na yebango ndepe na yebango na kumisa eka nzambe bato politique bango za suna bango te toye baso pe la secret to tami balé nini omoni mutu abatami yo aleki o nani mutu abatami yo to na sina yebi yo mabe pona nga yo yebi te na oyeba siko ndeni na ovaa na yo kibi bato baloba osekaka tro mozala mutu akanda kati ya ozala na te nasekaka na mutu akanda kati te nga so na siliki so yebo osebela kanda na oa te naseka ne mingi franchement naseka mingi naseka vraiment trop mais so na siliki makasi so nga na siliki kaka
nakobando silika nakoloba tango na osisa koloba kanda pe sili nayeba nde kolala na kanda te de nayeba kokanga kanda na motema te pe nayeba koyina mutu te en tout cas so na monini yo na likamoko boye so na lobi na nge esili nango nakana facilité osenga mutu pardon soki asepe na likamoko te nga nasalaki esika limbisanga mais bato ebele bamonaka mwa douceur epai na yo mwa bolingo na lolenge na yo ya kozala ezalaka mpe boye na vie na yo normal bon nazala na douceur nazala mpe na mpona bateatre no mingi ezalaka surtout maloba na yo papa boni tokaka mwa douceur wana na bateatre na barole banda opesa yo douceur wana ezalaka makasi surtout pa mobali ezalaka na douceur makasi mpe nalingaka makasi kaka mpona teatre te meme na libanda na vie normale nde eza na so nalingi nalingaka makasi mpe nazala na douceur nazala nanga yuma kota bolingo mais so mabe eza ondima te ke yuma wana ayemi ozala mpe dessus mbala ebele nazwa badéception mpe ebele mpo toza bato okangela bato akakanda te wapi bato oyo bapesa mwa déception okangela bango kanda te non mpo ani eza vite Ok. okoyoka no mpasi nde tozovivre na kati ya mokili oyo okozala mpe moto moko olingaka makasi bon adecevoir yo le mosusu mpona koyoka nayokaki balobaki boye basalaki boye ececera mpasi osala nango mpasi ezala nango mais lokola toya bato toluka todomine mpasi wana po soki otie mpasi yango eleki ememo mpe na liwa mais lelo relation oyo oza nango na bacollègue na wana tout toyebi ke vien radio osala na poto mare evala abeya na poto bandeko bajani bozala na bato beyi botravaillaka est ce que boza bien bosololaka mare evala vaku tobenganaka kuta ototinelanga mbongo ototinelanga $200 oui avant anniversaire nanga Jani Fai vie nanga tobenganaka mwasi nela bri natinelanga biloko oui parfum rouge baiser etc. Apo Firenze les parfums de bonne odeur tosololaka tosololaka José de Londres motema Mimi Kabeya tosololaka José vraiment tosololaka ne donc bato natangi ne bato o bazwaka ta na bango bana libanda mboka babenganga tosola na bango alors bato be bamonaka so osali théâtre oyebani il y a un temps il faut vendre pe na poto est-ce que yo moko na temps ndenge makambo eleki idée la oya moko te kovanda soit na Paris soit na Belgique soit na Londres ekomela yo te toza bato ekomelanga motu nyonso to alingaka kaka voyage bakongo kaka eza nango kaka na capitale na nini na Congo mais bakongo so voyage mo ezoya ya bakongo batiki yo oyoka motema pasi bo libanda mboka en tout cas franchement nasepela mpe kovanda na poto kovanda mpe na bapays na biso wana ovandi mpe mais malheureusement bapesanga visa te to nakenda osenga visa na 2016 voilà. Parce qu'en dehors à théâtre, ça va pas faire na yo to za concentré car na mon théâtre. Théâtre toza oui théâtre ça, na salle théâtre mais privé pe na salle à moi quelque chose mais malheureusement t'as ba confinement panti. Mais ce que par rapport à habillement Nicole Bakata parce qu'il faut dire que bino marqué époque vous avez figure emblématique dans le baki wana mais bande comme bola na biso ndeko nga Patricia Atachi Osaka na Londres alubi est-ce que habillement par rapport à moi si pour bazo mona habillement na bino ya ko exciter surtout batu belé à poto batu belé à théâtre bana mi bala poto ba kuma osala ti ko tindela bango ba photo mususu ya nudité mais to mona ndenge belé pe ba osambo est-ce que besoin attendre ya rosona ba leka no ba ye na monde na bino wana OK makambo wana ezaka to baka mpona baleki te le bleu bongo bongo omoni makambo ya bolingo nga nyonso tolingani bolingo to tokóma na niveau bolingo makambo mosusu esalamaka place yango esalami okondima te ke makambo yango esalami nyonso wana ememi bolingo na kati ya bolingo so toza mwasi na mobali le mosusu mwasi ya mosika mobali mpe ya mosika
mobile mosusu asengi photo moko boye mpona sentiment c'est que ye asengi sentiment ya 8000 km ye asengi 8000 km te ata 2000 km ezaka voyage ye asengi yo pesi ye pa pesi yo zwi ya moninga opublie mpoza baprojet bo soki ye pa publie ya yo eya bien te parce que ntango makambo wana esalamaka na okondane ni mwasi na okondane ni mobali parce que eza na moment oyo ya sentiment eloko na oloba ozocomprendre yango eya na moment oyo ya sentiment earrivelaka donc ozokondane bamibali oyo basalaka baacte bongo surtout bamibali ya poto bakomosango tona bata théâtre bon tomonaki aida autaki osalelo moko ya bongo namoni bato mosusu ezosala mpe ya mwa bien te te mais aida alobaki yango claire aza chéri ni bando vivre na ye eza normal boyokaki yango quand même oui eza yango normal lokola ye moko awangana ye neti andimi sikoyo tolobani tobanaka makambo kowangana so eza ye owangani non soki eza nga nasalaki yango mpona sentiment moko songolo eya nango kaka teke mpona mibala poto ata mibala awa eza yango kaka teke oyo mibala poto te ekoza mpe mibala awa mpe ekoza mpe eloko wana ekomi telefone mpe ebungi makambo ebelebele sikoyo eloko wana esesalama motu bongo so eza ya solo ifo sikoyo koluka moto yango kotuna ye pourquoi neti nge esalama te c'est pas la peine nakena ngo na bozindo mais toyebaka koevite po tellement makambo ezoyaka mingi leki na nga mwasi ndeko na nga mwasi collègue na nga tozala na maîtresse car sentiment dominé bisoté. Sentiment dominé bisoté. Alors, je pense que ça conseille moko il y a bien au Nicole. Après si, mais là maintenant, tout le monde a la théâtre, ils allaient calender bondo les canaux TV, le ça m'a soutenu. Vous avez un groupe non aussi, oh yomoko. Oui, on a un groupe bacolaire. Et les canaux. Tout nazo les canaux Bisso TV. Ah, na Bisso TV. Chaque vendredi na 22h, mardi na 9h. Différence ni les années bon les canaux na écran. Nandenge lelo makambo internet ba YouTube est-ce que différence c'est allé parce que mingi ba oboya ba préférer na bango ba YouTube que télévision pour ba bezo foot tête. Bon différence c'est alaka bon oye le canal na télé moi bien zara so sponsor sponsor ils foot par mois na YouTube mbongo cash mais mbongo ngo za bisu ndenge ezalaka te donc ezalaka neti transport voilà ezalaka transport alors ba projet d'avenir na yo Nicole parce que malé na osuksa est-ce que ça ba projet moko par rapport à carrière na Mikolo ezalaka parce que 25 ans de carrière 26 ans c'est pas donné à tout le monde oui est-ce que ça ba projet en tout cas ba projet ezalaka ba projet na ngeza na kati ya motema na nga tango ekokoka omona ebima misala ngo emonana siko ndenge eza na baprojet eza nayebisaka nzambe ayebi baprojet nga na ye tosolola mpona nga mpona avenir na nga mpona carrière na nga makambo oyo omoni na monde théâtral soki babandeli mokili 2 fois est-ce que ondima ozongaka na monde ya théâtre na ozongaka mpona linga yango eza mosala na nga mpo ezalaka na société mona osala mabe ezalaka partout nayebi so papa na nga mabe ezalaka talaka moto oteka mapa na kwe bango na bango me mabe eza kisi eza bondoka eza makambo ebele eza différence ka epa na bino mpo ya mo ezalaka mbasu ya moko ezalaka mpe mbasu wana eza na bato nango poison wana mpe bon ndeti nga nayebaki nzambe abundela nga mbasu eza na bato nango mama epela mpe aza collègue na yo ya travail alelaka na nkombo ya bato ebele ya théâtre bojwa na ye mpe bon eloko mosusu nakoloba boye tokomikondanaka te biso bato ya théâtre oui mabe mpe eza mais etamboli mpe ya biso toa mpe na baparent na famille na biso na quartier na biso toa mpe na baoyo makambo mpe tosala bato ezokisa mpe bato na mitema likambo so ekombi totalaka te bacollègue tobimaka mabe te biso bacollègue oza comprendre voilà alors niko tondo otuna modèle na yo ndenge osala théâtre modèle na yo ntango bandi modèle na yo modèle nanga
Mama Bomengo. Et là, on ne pas Mama Bomengo. Na bando linga mama wana po bando ko incarner rôle na ye. Ok. Wana nga no sa théâtre na te dans se pe na mamango. Wana to sa bana mikie na film o mwana ntutu. Ok. Do solo kutu te na ko sala ka théâtre. Solo kutu te na obotaka. Donc na za vraiment mwana donc tant bozo keni ba lo baneni. So film bandi so bosokoli te. So bosokoli te. Bota télé te. Parce que mwana tout ezo régner, ba maman ba vendre ba ota biso pe bana to inka totala théâtre. On se comprend. Voilà sikoyo tozo biso to wana ekopona. Ngala poni ngabie ngamo na za mama wana. Na musique mona nani leki na ngamo bingamo na za mama wa tata wana. Ngasiko na musique na on a la musique trop. Oui, na musique moi ngabi ngaso na zemo mbane na oyema ne redi ayembaka. Na oyema ne redi ayemba ne kofi ayembaka. Ozomona. Donc dans la musique na bango wana mi. Alors, Nicole, tu connais presque le yango moni na sepela na mama na po. Abando ko incarner rôle ne bien. Vraiment rôle nyos va pesa à maman na. Ando ko incarner ngo bien. Alors, on a 4 écoles à monde à travers Congo Promo, na ba cité belé, oyo ba landara biso, ni no web sabango parce que Raf Ngindo, les États-Unis na Dallas, Hollande siko, ni no web saba fan na tout balingaka yo par rapport à carrière na. Bande konanga ba fanatique nanga nyoso o bazana monde entier. Et loko nga no singa bino na nika bo soutenir nga. Pour la carrière nanga. OK. Vraiment bo soutenir nga. O azaka na pose ya kosunga ibakata. Loko azana vivante. Sunga nonga. O azana makanisi akana conseil moko boya malam po apese bakata. Benga nonga. Parce qu'il faut dire que vous êtes malade, tu es à l'hôpital, il faut aucun hôpital mais au niveau de l'hôpital, on va la micro na biso. Bon, Moussa na pona. Tomo bengi nga déjà. Que mère tozo ko zo intervenir na boyaki. Na koko yebso na téléphone te que santé za bien te. Mais tellement on insiste so yebe panda kunanga. O bengi nga ko za de na porter no sani. Na forcer kaka. Na sadika émission parce que ça musana nga. Très bien. Donc ba fanatique nga nyoso balinga nga bo soutenir nga na ba prière, na ba conseil. O pas na posa o kanisa ke na sunga moi so artiste na biso. O ba sepet sarabino lo kwa to na bon moy. En tout cas bo hésiter te. Bo benginga, bo soutenir nga. Plus 243 89 55 47 755 plus 243 89 55 47 755 ba conseil et ça la rappelle bien qu'on soutenir artiste nabino na ba projet au nazanango et ça la paie bien. Un mot pour l'émission. Na c'est une émission makasi et à rare na l'émission on a qui c'est domination. Voilà, Christiane n'est pas colami. Pas colami encore. Na kopesa pe ba mbote. Bien sûr. Lem suboninga libanga. Tes émissions non, on peut s'en mettre problème te. Na pesi mbote mingi pa pasteur nanga Medaka Kolongo. Na moi cinéma mama Irene. Na pesi le Rocher Mobimba mbote esika tozali ba mbote. Na pesi pe moi nanga Marlène Aïke la fille à catalogue. Ba gros bisous. Nalinga komingi na pesipe mama nanga Joséphine na binga kimingi Joséphine Charlotte Kachama Mbouyi na pesi mboti sikazali nalinga kaetro na pesipe mwa nanga mobali woli donc mokanya ilunga esikaza na pesi mboti famille nanga nyoso na pesi bango mbote ba bébé nanga mibale Gradine Inès Mayele na pesi bino ba gros bisous ni ya Kachama ngo Clarisse Kachama na pe bango famille nanga mo mambote faut na pesa ma parce que na ninga bango na bo sanité leki nanga
Baudry Maweti les Ayoa mwana bumba tongo ya kenani États-Unis pour na complexe sorta ba immeuble te akenande oluka ba gros bisous sikozali ingénieur Rifin Kaninda na pesombo te sikozali Bizi Mondele maman présidente ya force tranquille ai kokatanga te na pesombo te kokatanga na pesa batu ba yanga émission za yanga na kopesa ta 50 mbote mami Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo ya agence FBT Misalande na pesi mbote ma copine personnelle Sylvie Wayengo na pio mbote sikozali Edith Kilandamoko mwasa mundele ba gros bisous na pesi mbote aussi kana mama ko motala ngabo OK na ko tikate na ata yo moko OK batterie kata alors Nicolas Kureza na opesi Cynthia qui sont pas motema kovo qui sont pas les millionnaires silencieux na pesi ya pour Nicole na moment na ngate na pesi mbote na suki na Jonathan Ngana, l'homme à Jésus, beauté plus l'argent. L'homme à Jésus, beauté plus l'argent. Jonathan Ngana, n'a pas ce bambou de skozali. Bisous, ciao. Ok. Bokatinga sisi batute boza apporte. Au moins que nous voilà dans la route des aïsouté. PDG Rafungino, so moni de tangité na Dallas wana. Cédric na Goulois Maya la boy bageza Nicole quoi parce que j'ai espace. Les émissions nanga quoi. Il y a moto holo chaque fois. C'est vrai, il faut qu'on se le dise. C'est une artiste à féliciter parce que 25 ans de carrière, c'est pas donné à tout le monde. Elle a beaucoup travaillé pour le pays. Moi, je le dis à tout moment, on n'attend pas que quelqu'un meure pour venir dire que Azaki est héroïne, Azaki est bon. Non, non. C'est une dame qui a gardé sa dignité, sa façon de faire. Ça a inspiré beaucoup de gens. Moi, je vous demanderai de la soutenir à travers le numéro APC, Botiaï coup de pouce, Botiaï poids. Parce que tu ne déplaceras pas mal. Surtout déplacer, c'est-à-dire Moutouana a apporté quelque chose. Merci Nabana pour tout. Tout le monde a vu ok. Tu solol, on te solol. Tu solol pas, hein? N'engezalaka. Numéro est affiché. Bana pour tout, bana bandal tout est propre. Hein? Mikil Mobimba. Moi, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup à mon équipe. Libanza London TV.